Nini ekomeli Jérémie Chabani après kosomba mutuka na ye. Jérémie Chabani ye wana obuzomo na kati ya mutuka munene wana. Mutuka wana ya Range Rover bozomo na wana izali bongo ya comédien na biso Jérémie Chabani. Alors toyaka oyebisa bino toujours to sepelaka na lipamboli ba comédien na biso ezala malamu mingi. Tomona lelo ba comédien na biso bazalaki ka moto eke zongi, moto eke zongi. Mais lelo to ba comédien na biso nzamba opambola bango ba osomba mituka ba mata niveau ezali kamwa bien. Ezelo moto yaka ko sepele, ezelo moto yaka ko féliciter bango. Mais biso ba congolais motema mabeto yaka ka ko critiquer to luka ka place to finga ba star na biso. To luka ka place to yo tombola drapeau pour no critiquer ba star na biso. Eza mama lamute. Alors nini o ekomeli Jérémie Chabani après kosomba mutuka na ye bandeko tolanda. Mbote na bandeko nyonso o balanda X Botelo TV kande to ebisaka bino ce qui vraiment eza penza mbalano ya liboso otombe na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sa malamu mingi. Ba partage na bino esungaka biso, ba j'aime na bino esungaka biso et puis ba abonnement na bino esungaka biso. Kaka na cadre mo ya bien de boyebi ke X Botelo TV akenda kulukela rabino ba news surtout mimi ba news ba star na biso to yaka nango ko lakisa bino lolenge nini ba star na biso bazo progresser, lolenge nini vie ba star na biso ezo mata pe ezo kita, lolenge nini ba star na biso musu baza mitema mabe, lolenge pe nini ba star na biso musu baza mitema malamu. Alors lelo tokwe na likambu ya papa na biso Jérémie Chabani. Jérémie Chabani aza acteur mboka na biso, aza acteur congolais oyo aza vraiment mutu moko don numéro 1 na ba gag ye pena sala ba gag na ye kitoko makasi. Aza moko o abanda ba théâtre na ye lokola ka ba aventure, abanda ba théâtre na ye kaka lokola ba jeu eloko pene sala ye lisusu makasi cri o ya mama na ngai wana penza esala susu Jérémie Chabani makasi. Alors ce qui te bito zonga na ba photo kala ndenge Jérémie Chabani abandaka musana ya théâtre na ndenge Jérémie Chabani akomi lelo tozomona penza ke nzambe osala, tozomona penza élévation na vie ya ndeko na biso Jérémie Chabani. Abanda ba théâtre na ye azaka na piéton azaka makolo et après quelque temps ayaka osomba mutuka o babengi catch ba IST mutuka o babengi catch wana IST yango nde Jérémie Chabani azalaka nango liboso. Azaka okumba mutuka na ye azo continuer kosala ba gag na ye azo meneka vie na ye ndenge kaka ezalaka. Lelo nzamba pambolier Jérémie Chabani asomi mutuka na ya munene donc a matimbala moko niveau akomi na Range Rover. Alors problème nini o ezo se passer na monde na bango ya ba comédien kande to ebisaka bino ba comédien biso bazaka bata keto ba comédien biso misu bazaka bata zuwa makasi. Ande balobaka congolais alingaka te ndeko ne congolais akende liboso, congolais alingaka te ndeko na ye congolais a progresser. Donc na ndenge na biso ba congolais ko motema mabe ezana na ba congolais alingaka komona tate ndeko ne akende liboso. Lelo komona Jérémie Chabani asumi mutuka boye eze sengo makasi, komona ye alongo na mutuka se akomi na mutuka likolo eze sengo elakisa ke nzamba osala elakisa ke ba comédien na biso ba mata niveau ba olongo na niveau se ba mata ba okoma na niveau likolo. Mais comme ba congolais balinga bongo te, comme ba comédien bango mo pe balinga bongo te, comédien alinga ka ba comédien ba kana posa ye azala likolo ya muninga. Do ye moko ka azala likolo ya muninga leka na niveau te, so muninga leke na niveau ekoma be. Leo na kolo baka ba comédien ka te metokota ba congolais en général. Ba congolais ba na posa ye aleka kaka soki ye azoleka ka muninga omona wana amona histoire ekende bien. Wana amona muninga azo dinda esala bien. Mais soki akomi ka komona muninga komi koleka e komi problème. Yango wana congolais azana motema mabe o esilaka lelo te. Motema mabe ya congolais soki muninga komi ko mata ya ko motema mabe akomi ko tchola komi ko tonga e komi sujet na ye akomi ko souhaiter mabe moko komela muninga congolais motema mabe. Lelo to mona ngo même na ba TikTok o to mona ba Maria Tumba to mona ba Chacha d'or to mona mais tant ba luka mbongo na bona pasi muto azalate. Lelo Jérémie Chabani tanga banda ki ba mamba théâtre ne na pasi muto azalate peut-être zaki na bato pe ba critique ki e
ezaki na bato pe ba critique mais bato babimaka mingi na élévation ya bato tango mutana ana ne bandeli azotonga malembe vine ne bandeli bato boyaka na ba critique bato boyaka na ba découragement bato boyaka pona ofinga mais tango ba mona muta zo progresser comme eye kutu motema mabe ya congolais motema mabe ya congolais Jérémie Chabani asalaki gag moko bazaki ye na Pierrot na Mutchopi azaki na kati ya mutuka na ye Mutchopi na Pierrot batelemi libanda e Mutchopi na Pierrot baosenga ye e okomema biso na kati ya mutuka ezala kutu réalité te eza gag na bango basalaka eza bango bavantile na bango basalaka mais congolais aziongo ka na ndenge na ye congolais aziongo ka na réalité faut voir nde batraité Jérémie Chabani faut voir nde batraité Jérémie Chabani nde bafingi Jérémie Chabani mais bato bafinga wana mosusu ata moto apamba ata kutu velo apamba bana nango te mais faut voir façon baye kofinga Jérémie Chabani eya kitoko te la famille eza bien te eza kutu gag na bango kaka na Pierrot na Mutchopi bayebisi ye atelema amema bango bamata mpo baza veni moko ye alobi te fa consulter no médecin oyo asalaka entretien na Range Rover na ye nde akopesa permission soki bamata to bamata te ayebisi bango ke médecin entretien Range Rover na nga alobi ke na mema no mutu te eza consigne ya mutuka mais eza baventure eza te que Jérémie Chabani alobi yango na ndenga solo est-ce que vous croyez que Jérémie Chabani amona pena Pierrot penza amoni Pierrot to Mutchopi kande basolaka bien amona bango na nzela atika bango aboya ko rekometa bango répondre bango bongo et uta wapi comment peuple congolais comprendre lika na ebité peuple congolais toza ndeni nye biso tozana atalika mbana ba ventile biso to ya ka to komisa yango na ndenga solo ata tomona biso moko likambo ndenge ekendela biso mo tomoni na biso ke te eza nango baventure biso mo tomoni na biso bien ke te Pierrot baosala na bango gag mais bato balukaka bafinga bolukika bofinga bolukika likambo mo boye wana bolukaka bokritike bolukaka bofinga bandeko nanga eya malamu te en tout cas eza malamu te tomeka kochanger peuple congolais tomeka kochanger tomeka vraiment kochanger ce que Jérémie de la somi mutuka eza bien boyo finga par rapport à quoi basimba kisite lelo bato baotala tango moninga bando luka vi na ye na mokie bato baomona baobeta kara mais tango nzambe baopambola bamiso ye koma oyo basimbi kisi mais tango ezalaka no moto aza no na debi ya koluka aza no na debi azobunda nanu mutu moko ayaka oloba te kasimbi kisi mais tango ka nzambe opambola ye komi oyo asimbi kisi tomona ngo na Maria Tumba na TikTok lelo tomoni Maria Tumba asali bavideo na ye azongi video ne ya kala ndenge apola na bambula mpona oluka mbongo ndeko nanga luka mbongo yaya po yo kazuwa te na bavia bato mosusu luka mbongo lelo boyena ba commentaire Jérémie bofingi ye mutuka crédit mutuka kutu bamosusu batraité PD tin boke kutu plus loin ya kotraité PD mais bobosani ke musala oyo osalana eza musala oyo epese mbongo bobosani yango ka ndenge alata ane salite mpona osala gag na ye ka ndenge amipesa na ye kaka soka koti na musala mikoti na musala na ye bobosani pourquoi Congolais bosanaka ntango moninga azalaka na ntan musala mais ntango nzambe elevaka mutu nde Congolais yaka kofinga nde Congolais yaka oloba bakisi bandeko na nga yo mpe kesimba noka akisi so omoni ke moninga moninga apambwami mpo asimbi kisi yo mpe keyeluka nokosimba kisi mba moko point barre comme ça totala soki ye asimbaki kisi ya solo boluka babilo mosusu te c'est pas gentil eza malamu te lo Jérémie Chabani asali eloko mo boya bien to ya to félicité to betele maboko élévation ntango nzambe azokoelevaka biso na bavie nzambe soko aoleve azokoeleve azomati so niveau pourquoi pas osepela bolinga to sepia na banani lelo soko kufi okei vinyo sesili osepu bato bakoma zata na mo eloko nebo azobanga ata kolata kitoko azobanga ata kokanga foto aposte po ani bata mitema mabe bakoma ebele mais tobosana ke ba Jérémie Chabani o ba star do ya bango nyonso vina bango nyonso eleka na TV pourquoi a star baba star bavina bango toyo amona na ba TV nyonso ya bango toyo amona na ba TV eza po baza ba star en tout cas makambo o esa malamu te la famille to meka ko changer to tika ko finga ba star mboka na biso ba star mboka na biso ba mérita valeur mais biso to linga ko pesa bango valeur te à chaque temps na ya ko yebisa bino ke ba star mboka na biso o ba star mboka na biso Congo ba mériter valeur
ba mériter valeur mo ba mériter bazana batu mo ba valoriser bango mais biso to pesa bango valeur te to finga bango toujours to sala ka bango ka ba mabe ko lukaka ko chola ka bango ko lukaka ko finga ka bango eza kitoko te la famille e pesa lokumu te e sepeto sepela nango te aluki mbongo na kisi te aluki mbongo na ndako nganga te aluki mbongo na kopa barente aluki mbongo na kompa kina na kopa kina pink te mais aluka mbongo na kopi ya théâtre na yazo sala bino da bomona Jérémie Shabani asali kina pink akina parate kana théâtre na yazo sala o nzamba zo ko elever ka malembe nenga zo mata siko soki nzamba zo metsa mutu azaki na mutuka ya mukie na ketch nzamba matisi ye amoni ke niveau ezo mata soka sombi Range Rover to loba kaka soka sombi Range Rover to yaka to finga ye to mona makambo tina ba TikTok to mona ba Maria Tumba basomba mituka na bango akanda me batu bo yaka ko finga bango bo fingela batu nini muta lata poste vantard muta lata te azanga bilamba muta soma mutuka malamu a poste vantard atambola makolo ya atambola makolo asomba mutuka mabe ye kutu mutuka to moni tina via muchopa somi mutuka na me batu ba o critiquer mutuka na ye mais babosani ke mutuka na esunga ye eza moyen de transport o ezo sunga ya sala petit déplacement o ezo sunga ye na libota na ye atambola. En tout cas peuple congolais eza pasi motema keto yango bomoni mboka na biso Congo ezobonga te po tozana bata mitema mabe ebele o il faut ba changer toana bata mitema mabe ebele il faut ba changer mais ba o changer te yango mboka na biso ebonga te ndeko nanga oza posa nzamba salela yo oza posa nzamba pambolo banda na ko sepa na lipambolo ya muninga mutuka Jérémie Shabani sala bino nini mutuka ya ye moko asombi na mbongo na ye moko vi oyazo mene ezape ya ye moko mais ba congolais comme tolinga motema mabe to continuer ko sela ngo jaloux comme tolinga motema mabe to ke ko finga mwana batu na ba commentaire to ke ko finga eza malamu te bomeka no pe kozata na motema ya ko sepela na mapambolo ya baninga bomona nzamba wa pambola bino mais so bo sepela kana mapambolo ya baninga te bo sale loko te. Bandeko nanga to aimer vidéo la famille to aimer vidéo lelo to yake oumela te en tout cas lelo penza na obaki na koya kolobela likambu o trop c'est trop et ça linga passe comment na force batu ba fingi Jérémie Shabani na ba commentaire et ça linga passe comment na force batu ba critiquer moi mobile o mais ba bossa na tanga bandaki musala bozwa kata batu tanga bande musala na zaki ndenge nini boko matako kanga batu ba photo bokange photo tanga bandi musala na ye bo tala ndenga zokende et l'accélération na ye mais na yo ki passe batu ba fingi Jérémie Shabani na ba commentaire batu ba fingi Jérémie Shabani pona mutuka na ye et ça linga passe bandeko nanga to aimer vidéo to partager vidéo et ça malamu mingi tozala toujours na bizelo et bien sûr zambala no ya liboso otomber na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager vidéo na biso et o ça malamu mingi ba félicitations na bino et pas ya Jérémie Shabani et ça la malamu et noka ba critique to na posaka ya batu ba critique kate to ape na posa batu ba félicitara tango moni muninga somi mutuka bo yaka féliciter et non okeva na kwena o vimbisi motema vimbi obandi critique obandi ko critiquer muninga ye kutu vanta ka fo sombele ko ka fo ya ko lakisa yaya tant to souffrir na bino longo alors tant nzamba pambola biso pe il faut to lakisa bino bo mona pepo nzamba pambola biso bozaka koloba na oloba bozaka motema mabe na baninga ezala nini ya malamu mingi te. En tout cas merci beaucoup na batu nyonso o ba soutenir la chaîne na biso merci beaucoup na batu nyonso o balanda Xibotelo TV. En tout cas nzamba lola a continuer kupambola pe ko batela bino wana to yaki na analyse na biso ya Jérémie Shabani ba j'aime na bino et osa malamu mingi. Bisous, bye.